Voilà, ça fait trop mal. Il y a que vivre ma camion sur Oyo et Koleka. En pleine matanga, Caroline et quoi. Pas si mine dans mon thème. Qu'on perdre. Motoloko la Caroline. Pas si mine penza dans mon thème. Qu'on perdre Motoloko la Caroline parce que témoignage est belé. Mais tant on a comme makambo Oyo et Koleka. Tu vois, tu as un caractère, tu as des photos quand même. Tu as une vidéo avant, na kota na moi développement moké. Mais tu as une vidéo. Oh, Caroline, il quoi paiement la kimia. Non, le bien. Quand la pomme a acheté, ma belle en fièvre a acheté. Pardon. La belle en malaria a acheté. On est aux amoukoulous. Aux amoukoulous, pour me couler, c'est aux responsables. Aux amoukoulous, c'est aux amateurs. Dans cette année, on peut signer, ça me va. Ça me va trop bien. Et je suis fière d'avoir tout. Là, mon cette année. Un problème, là, on va un problème, cette année, je la cible, je le porte bien, regarde-moi. Wow, si belle. Parce que maman a 79. Est-ce que nous avons tout dans le bleu, on a 85, bon, nous avons abondé. On a 85. Moi, je suis ça, moi, on a 84. Je suis ça, moi, on a 83. Mais autant la nenga au kende, waouh, Seigneur, merci. Seigneur, je suis linganga. On a peine d'en linganga. On se peine à mon 79. B. C'est une dame balinganga, c'est une lière appelée ma poule d'onction, ma vita Jésus. Et le bébé, ça va maquillage pour tenter. La posta n'a pas vidéo, n'a pas salité. N'a pas de maquillage, n'a pas de couche, n'a pas de teinte. Notre bébé n'a pas son maquillage, n'a pas ma bé. C'est ça qui n'a pas de boy, n'a pas de bâté, n'a pas de moussa, n'a pas de salité. On a un bon basilité. Faut zakana basil, faut zakana bon tanga yo. Je peux pas na fula. Mais toujours tokos. Malgré cette neuf. Bon yo. Bébé 85, OK là bébé. Sumba. OK nda. Kolia 85. Kola ma bête. Ah. Ah. Ça m'a sauté. Bon, c'est ça, boy. Rendez-vous là pourquoi? On a ce qu'on appelle ce challenge. On a moi à 79. Mais you, moi à 69. On met ta bataille dans ma boucle pour nos bons âge. Maman, on va aller là bino. On a un problème à l'ingé. On a un problème à l'ingé. La sort comme tête. Donc, pour les personnes à moi à 79, au 80B, challenge en nouveau na pourquoi on a live. On a ta single. Et puis là, ta single. La bombe à tatouage, mon côté la ligne. Ton ligne est mon côté na tatouage. La fille de tatou. Mais la bombe à te. Brassard n'a Eza. Et puis là, ça y est, Brassard, la capitaine de l'équipe. Elle est bébé, la ligne là, t'as ça qui m'a tête. Mais je suis que ligne là, je à 80. Bah, la paix à 80, par exemple, on rare, il y a dans la province, là bas, la soda, la cataka ligne là, la retard. À partir de 81, qui l'a 2026, on les a dit. Merci par mon bout pour épargner biso. Ça c'est moins différence. Là-bas, yeah. Il toque nous. Il y a qui les boss pour ben là. On a pas ma âge. Et moi à maman âge bamba ka o do so pas qu'on a terrasse. Vous êtes très fragile là-bas âge là. Yeah. On a qui les boss là on a les boss là. On a les boss là. Pour quand ta maison de retraite les boss là, on a bien que na okola.
Mais bien on nous on a maintenant si maintenant on a jamais les bossos non aussi vous non rendez-vous na pourquoi hein tout à l'heure ça limbeli ou bien limbeli mais ça bien là ça m'a ni boko na ina pourquoi rendez-vous na live aujourd'hui na pourquoi cheka na butu rendez-vous live na kisa limbeli na yo tomo na yo ah vous non kolo mbiaka ma melonge fundo ba filtre ba couche ba poudre tout. Caroline Ikwa, c'est une sœur, mais pour moi c'est une maman parce que elle a rempli tant de choses. Na moment où tout saline musala la YouTube a rempli makambo ebele comme pas possible, voire même na ba tâche oyo ezaki ya yete mais soka yo kiango il faut kota paix à son âme. Tokolela simplement la personne de Caroline Ikwa, pas ces ans dans mon thème parce que Caroline azana katanda kwa malili. Caroline azana katanda kwa malili, mais pas na mon thème komona na matanga batu bani ba komisa ngondire ba komisi matanga ondire placement ya kermesse. Lokolo ya nakine koma nango lelo so mutu akufi batu tinde ba banda ko ya wana et comment on dirait moi esika mo boy tam so moi fête mo boy moi ni mo boy non orenda eza eloko oyo et que c'est spécialité ma batute. Merci beaucoup na président Caleb parce que a passé un message moi que non tous on a besoin ya kimia motonyon so aya tolela Caroline dans le calme. Caroline anda kwa malili Maxi Bondowe a sali sortie médiatique oyo batunyas ba sepe na monté par rapport à ses propos. Maxi Bondowe a eko sala émission autorobe ngo pardon par téléphone na voix ya ndeko na biso Prince Luamba. Yagabi qui passe dans une émission pour la roya pour ça la analyse de ba mesana. Mais sauf que ba dire naie et c'est participer ba tuté. Maxi Bondowe koyo kamakami Yagabi alobi il pas sali sortie médiatique. Auto salango calamité awa. Par là je vais dire que créer guerre. Guerre ngo est créé na momani na matanga. Tozana na matanga. Tozana na matanga. Toko vanda kimia te. Tolela ba oya biso akei. Il faut que toya. Tebi ke batebe ba vivant na ba YouTube. Eza musala YouTube, eza musala parce que le loto ko mona ngo bazo ko vivre nango. Mais comment matanga ya mutu obozalaki naye bino nyonso boko lobaki Caroline azalaki na parti pris te, Caroline aziki problème mona mutu te, Caroline patati patata ba témoignage eza ebele o ba rebelle sur la personne de Caroline oyatiki biso. Mais matanga na ole akende ko pema a zoa tout ça matanga dans le calme. Mais il faut comme sika ya koswana. Et puis pourquoi Yagabi oza toujours na centre ya makamobo oyo ya malamu te. Yagabi pourquoi oza na centre ya makambo ya malamu te. Biso to yebi Yagabi te toke kamba mona Yagabi te bima lokwa to ko condamner. Maxi Bondowe tanga sali live nae biso ne tozaki contenté parce que ba dire nae zalaki ki il ne fallait pas Caroline abota. To ba tia on a des missions que non Caroline oye ko condamner pourquoi parce que ko bo teza phénomène nzambe. Maintenant to pousi mikolo yo moko ye osali émission pour na peut-être ko justifier ba dire nae wana. Par là
nous avons vite compris que bah misusu peut pas comprendre bah misusu peut pas comprendre te bah misusu peut ba lobi ezali ki sous émotion des ezali ya ke mutakufi ya Caroline fallait est-ce que Caroline fallait pas obota ozali na bana o misato mais nzambe sko lokola permettait que mwana wana oyo asili ko ya lisusu ezaka nzambe lokola ndeko amona ke ba condamné asali pardon na ye asengi pardon na ye na communauté nyonso congolaise oyo basatakaki na ye ya Gabi olekaka bimission na oyo toyebi kozala na contrat na mogijo afutaka ombongo mama ya Gabi ozala na contrat na mogijo epi bimission nyonso olekaka wana eza na frais nango frais de régie nango oyo bafutaka yo je crois que kozala soki moke kozala $30 mais bafutaka yo ntango mosusu $50 auto yebe. Mais le mal c'est quoi? Tant que le émission, au lobby makambu ya Caro, c'est bien bon. Le lo Caroline na kata morgue, mais oh nyonso ça na mokili et comme histoire oh biso to ko betaka na mokili, voire même na bio na ngai na batu nyonso, voire même famille na ye. Atiki histoire na mokili surtout atiki bana. Référence tant bana komona bana na ye ah bana Caro. Ça se passe comme ça. Mais tant yo oye l'émission na yo oyo bayambi yo. Babali ko poser question na bino bali poser ba question tout à rappel moment yango ti. Nga na yebi ke na uti kozana na kati ya famille biologique ya Caroline ikwa. Par rapport to poser ki question moko par rapport ya ndenge mokili ekoloba ke Caroline abalaki, Caroline a divorcé, Caroline a bali lisusu. Loko lobama ki moi trop, loko tozwa ki chance wana na second kapanga ya kozana na famille parce que biso to yebi moi histoire. Loko la tozwa ki en face ya famille biologique. Bon, si quand on tombe maintenant on poser moi question. Mais tango émission wana koti eza wana chez Malum Zimiga studio, émission en tant que koti na zela on appelle la bandeko migana yo pe ko ça l'émission bongo, je me suis expliqué. Ce que zaki que tu ko amplifier et loko wana o zaki caché wana goza mabe. Mais quoi bat baso ko lobango na ba chichotima etala kutubo azong sa kutubo le quoi to kutanina yaya propre tika to menga ko éclaircir sur les kambamo. Quand je me suis expliqué, bah tu peux comprendre que non, oui, tout ça émission zaki te pour na ba vie ko ko kwela o moni émission peut batali ba comprendre et là on est tous en besoin tout ba tout peut-être na nini ba yeba hein communauté yeba mais comment ça peut se faire que yo ozimbongo na yo ya $50 no ba pesa so pe $30 so pe $50 de ba pesa ka yo en dehors publicité na bino mugijo sala wana o leka na ba chaîne o yebi ko leka wana il faut oya ko tuka moninga. Matanga au président Caleb Albaïki Tokunda Caroline na Kimia. Est-ce que Kimia effectivement est-ce que c'est manifesté? Kimia au deux ans besoin pour la Kunda Caroline y quoi? Est-ce que c'est manifesté? Ce n'est pas normal. Et le lot moni Maxi Bondo après yoka ba dire ya Gabi que non Maxi Bondo aza mwana 79 aza boyeboye alobi oya kokolo si Maxi Bondo. Question on a peut total ya batuni on peut bande ko belé hein. Batuni on peut bande ko belé. Ya makambu ya matanga. Muzomo ni sika o ba se limitaki. Mais pourquoi yo ko ya ko créer eloko mo chaque fois ba sortie médiatique na yo ezala kaka ba sortie mo boy ya ko tuka baninga. Sima ngo mikole ko ya oromona mwana na yo des temps que je salais sika ezwamiye que non maman na biso soka kwei maman na biso soka sali boy est-ce que makambo ya salaka okoko poussa na kota maman na ote pona mobana que maman yo za icône omol makambo yo place totaliza boiza boizo diriger maman parce que tu es une grande garçon déjà, tu es un grand garçon plutôt très grand garçon voire même oza moto na nzambe ote ya kabato qu'est-ce qui manque côté ya moi maman oya yo. Donc yo zela kaka soki tam suli kamo boye et comme grave si ma oya ko loba sur maman na yo. Or sans le savoir que maman na minute aza maman oyo lelo biso fo
to kumisa ye to sanjola kaye parce que ba o ba ko kende bangonde ba ko tikala tant to mona ba mama bolingo ba ko kende ba mama chako ba ko kende ba ba ko tikala bangonde ba ko tikala ba mama ce qui likamo boza to kusande pembani na yeke non ya gabi tala problème mo eza boy mais ya gabi a mila ta casquette mo bo o lelo e fingisa kaye déjà c'est éviter ça pour faire plaisir na bateau ba yambaka yo lokola ba pesa ko ba mbongo na bango oza obligé beta ba biloko mo oyo il faut bango ba récupérer bazwa bénéfice ya mbongo ba ba pesa ka mais c'est pas bien. Et de l'autre côté na meri na kozonga mwa muke côté ya président Caleb que je salue sikani oyo zwami président Caleb. J'espère que batu bataka kiyo makasi na moi makam na moi mikoleleki awa par rapport ya ba dire na yo na ba interview au sali na matanga mais ya malamu eza peut-être moi moto ane kiti mais président Caleb lelo to ko comprendre que tant bolobi que tant sous ba chroniqueur ba ko lokela ba problème lelo to comme ko to moni yango sko que eza bino mo ba comédien pe quelque part bo milivela ba problème. Parce que quand on est au Yaga Sali, est-ce qu'il n'y a pas moyen de passer encore message mon boy? Il y a le Gabi Tolingi boy. Tu sais, ça l'appelle madame. Soit Bondoué le roi, Maxi Bondoué le roi dans la poto. Tout le monde attend des fils qui appellent soit message mon boy, non Maxi, tous en a besoin, tout Kunda Caroline, dans les calmes, Nenye et Zaliko Sengela. Pourquoi ne pas faire ça comme ça? Pourquoi ne pas faire ça comme ça? Au moins, on appelle le caca à bongo. Occasion, au peu comme on attend un souci à quoi loba. Le col est athée, au moins pour tika on ka bongo. Pour preuve, tout le monde au l'outil que le makam au Italie, famille Sinak, makambo Italie, dinanana, Thérèse Yayo que le bango na matanga. Ce que tu as lisusu et le comment surtout tu matanga mabe mais tu as et le comment boy koki ko salama pour que yo oyasko ko peksa bango o bango ba ko soa ba comme ko soa en pleine matanga to kunda Caroline na kimia ndenge nini to kunda Caroline na kimia ndenge nini na moment oyo batu bako na moment oyo batu bakomi ko soana na katani et puis pour preuve oyebi ke bolimisanga oyebi ke Maxi Bondoué asili ko passer message asali moi vidéo mo ya muke pour dire que apesi nanu avant goût apesi nanu avant goût wana ezali ka asalaki na moi mais na soir oyo kaka tozali na soir oyo kaka azo lancé et le comment azo répondre maintenant Gabriel bien. Je me pose des questions. Président Caleb, président Masumu, batunyo so basindi organisation ya funéraire ya Caroline Ikwa. Bo pesi biso ba message. Est-ce que moto elingio banda kopela o? Il y a pas moyen ya ko passer ne fils que message de façon que moto oyo ekufa. Minga kolobeza mais je me réserve parce que naza na matanga. Nde papa mbabna loba oya kei aza yanga effectivement Caroline oya kufi oyo. C'est une sœur mais pour moi c'est une maman. Normalement na témoignage ni na obeta te ya Caroline. Nazomona lo ni na lobate pour na Caroline parce que jour na après na ka yango atie mutu na se. Elekelanga pona 19h nga na komeli salut mère bonyoza na kin. Na yebiki soki na komi bongo en plein live benga nga ko tsanga na live na. Soki te après live au mona a benga nga ke non migra boy. Na 4-5 heures du matin, on apprend que Caroline oyo azali na live asili ko tika biso. Et le matin, on a passé dans mes thèmes parce que si on a zone du matin Caroline asili ko tika biso. Mais la monnaie na civière
tokotisi ye na morgue babimisi ye na morgue wana batokene su na morgue mosusu ya 51 bambome na kondima kaka te mais nzambe apesaki nzambe azwi président Caleb botala likambo tona besoin Caroline akundama na kimia nyonso voilà tozalaki na bandeko oyo basalaka musala ensemble na Caroline Ikwa watiki biso na salon de coiffure parce que centre d'affaires na ye eza salon na ye parce que salon de coiffure na ye moi azalaki coiffeuse andai kokanga basuki na ye kosala ba modèle boyebi musala na ye penza oyo bandai ko vivre nango et puis tant banda osala ba live banda osala ngo toujours na salon soit akosala ngo pe na libanda tant abima okenda somba ba marchandise nde bandeko oyo ya salon topusanaki mpe pembeni na bango mpo tovanda na bango ensemble tomeka kokabola mawa na ndenge oyo esengi parce que biso nyonso tosala mosala place wana et surtout moi aussi tine tobanda kosala mosala ya YouTube il y avait une place na coin moko boye toréservaki yango mpona kosalaka bamontage bamakambo tututu la donc fallait aussi nde tozozala na bato bazozala place baartiste baosangana kuna epa major na bosobolo ndenge mpe tozalaki na famille mpe lisusu na kauka bazokosangana kuna mpe biso mpe tolobaki te tokita na mbala esiko na salon de coiffure na ye tovanda na baninga pour ke tomeka kosola mpe na bango tokabola mawa wana tomeka mpe kolobisa bango et surtout ke azalaka lisusu en dehors ya Sinac Caroline Ikwa azalaka présidente ya groupe moko ya théâtre oyo bandaki ya koleka sur na écran na ba télévision na biso de la place voire même film moko na diffusé na kata chaîne na bino awa chez Malunzi Miga Studio eza film o Caroline tolekisa yango déjà na chaîne de la place lokola na YouTube nan bomona kiango te je me suis dit na diffusant on na YouTube mais na mon ona ko koloba lisusu te tozana besoin ya kimia Caroline akundama na kimia parce que la minute oyo Caroline Ikwa aza na kati ya ndako ya malili soki yo koyo capacité ngana ya ko capacité yango na boko mona bandeko ebele bakozala wana biso nyonso tokozala wana momona black bomoni ebakata ye baninga batie bakamera na okokotia te président Masumu apesi message ngana okokotia kam donc nazomona absence ya mama na nga wana Caroline Ikwa nzambe kaka natiki bino tolanda nano ndenge tozalaki na bandeko na salon de coiffure ya Caroline centre d'affaires na ye merci beaucoup. Mbote na bino bisika nyonso ezwami bino à travers le monde. Merci de vous connecter sur notre chaîne chez Malunzi Migra Studio. Esika nini oyo boyebi bokuta mongongo ya moko ya bino Migra Malunzi que je suis. Boyebi très bien que toza toujours na attitude ya matanga parce que touti ko perdre moko oyo biso Caroline Ikwa oyo nga na yebisa bino chaque fois que c'est une maman pour moi parce que tovani na moi temps mingi voilà. Toé awa na centre des affaires ya Caroline Ikwa donc cela veut dire na salon na ye komona esika nini bandeko oyo babandaki kosala na ye musala esika moko musala ya suki nde boyebeli ye nango et puis esika nini oyo bandaki kosala musala na ye ya vente en ligne na TikTok. Caroline Ikwa artiste comédienne malgré tout azalaki au sein ya groupe Sinac ya président Caleb Tukebana ye moko lisusu dans un coin azalaki présidente ya groupe théâtral moko oyo déjà bandaki koleka na une chaîne de la place na RD Congo Kinshasa la capitale et bandeko ya groupe nde bomoni bandeko le kotia mawana donc bandeko ya groupe balobi bakoya kovanda ensemble na bandeko oyo ya bango babandaki ko accompagner Caroline Ikwa na musala na ye ya kosala bato suki nde boyebeli na kati ya salon Caroline Ikwa nde bandeko ils se sont décidés tokabola ensemble maman na biso kaka esika oyo ba souvenir ya makasi evandaki voir même nga moko mosala na nga tanto bandeko kosala yango na Caroline Ikwa télévision
tokangaka mwa kwe moko mpona kotia biro kaka na kati ya salon Caroline na coin ya Chibangu wana bokomona bandeko oyo bazalaki bandeko na ye ya groupe théâtral oyo bazalaki comme présidente. Tokozala na bango ensemble, tokolela na bango ensemble. Biso pe mikolo na chez Maluzi Mika Studio, j'espère que vous remarquez moi baisse muke ba production na biso, c'est parce que nous avons vraiment beaucoup plus branché na matanga oyo et surtout que nous sommes vraiment moko ya kata libota parce que fanyo to salina Caroline ikwa to zali susu batu ya koloba te que oui to zaki ba travailleur mais to zali susu batu ya koloba te que to za ba travailleur mais to comme pena bandeko na Caroline ikwa. C'est pour cela que pas wana ya homona programme ebimi Caroline ikwa na morgue, Caroline ikwa to longole boto ke na ebo Caroline ikwa bake kwa mbome ezaki lokola makamba lokuta lokola je batu musu nde bakotuna ka théâtre obe ya solo lelo to comme ko vivre yango ke non eza makambo ya solo. Voilà bomoni bandeko oyo bazali na kati ya groupe o Caroline ikwa zalaki comme présidente bakomeka koloba mwa liloba moko na mokuse botila koyoka pe passe oyo bazali nango et puis mwa liloba oyo babombaki pona kosenga na ba téléspectateurs na bango oyo balandaka bango de façon que ndenge nini makambo nyonso ekosalama na kati ya ba obsèque ya présidente Caroline Ikwa pe à son âme. Voilà nakotika bino mwa moke bomoni wana eza salon Caroline hein? Salon Caroline ya wana bomoni vraiment que eza toujours na attitude ya matanga tokoka pena koloba mingi te parce que oyo akei aza ya biso oyo akei penza aza ya biso nzamba apesaki nzamba azwi, il n'y a plus rien à dire parce que eza décision ya nzambe mokano ya nzambe. Caroline Ikwa fala kita simplement na arrêt oyo nzamba apesaki nzamba azwi tiki bino bolanda bandeko ndenge basili kopesa mwa liloba par rapport ya passe aussi kokota na kati ya ndako na bango ya groupe théâtral na bango et puis na bandeko ya salon Caroline na bandal. Merci beaucoup. Tozana cordon toyoka mwa message oyo akopesa biso. Bonsoir cordon. Bonsoir mon frère. Bon tomoni bino boye awa elongo na bandeko oyo bozalaki na ye na groupe tomoni ke bosali yango place bobandaki korepete te mais bosali yango place oyo abandaki kosala mosala na ye awa ya salon. Donc moi idée wana bozwi yango wapi? Bon oya eza vraiment esengo te. Souvent tomesanaki koya awa ntango mama azalaki ezalaki mpona peut-être bosolola peut-être tosolola peut-être à résoudre problème moko songolo topakala kwa bon lelo so toya awa biso nyonso vraiment eza mpona ko donc ça susu ba souvenir wana quoi eza nde awa esika tondozwa badécision ebele na mama kosolola na ye bango ebelebele banozalelaka awa tosololaki na bakonzi mosusu baza topusana mpe kaka awa tozonga awa bato ebele bavandi mpe na bisika na bango tozomona baprésident kale bavandi kuna bandeko mosusu bavandi mpe na akauka biso tosepelaki ezala awa mpo eza esika oyo bamwa basouvenir eza bisika nyonso bato bavandi bisika mpena souvenir ya Caroline ya makasi eza nde awa. En tout cas souvenir ya makasi eza awa bo comprendre esengo eza te mawa nde ezotambola na mitema na biso. Donc mwa maloba ezokatana par rapport bazotala bolamu bazalaki nango envers mama Caro ya ebele eza ekoloba mais tokotambola kaka mwa moke na bamaloba oyo mutu akoloba
selon bolam au Caro asela ye bafai na ye balingi bayeba par rapport ya évolution ya groupe na minute oyo mama présidente azati baprogramme eza stoppé ti tokokunda matanga après baprogramme ekozonga batournage ekocontinue ou pas. Je pense que déjà c'est normal le roi Moutou a zaté il faut nous se stopper faut perdre non seulement maman présidente mais faut perdre modèle p azali modèle pour na biso dans groupe oyo tozalaki na maman présidente auti pa Caleb toza na maman vice présidente auti pa pasteur de la foi bazalaki kojouer si je peux dire ainsi bazalaki kojouer parole non seulement présidente mais bamodèle mpe bayaya basere bato tokoyoka na facilité quoi. Donc c'est normal oyo nyonso to eza activité ata baactivité individuelle ndeti nga personnellement naotourne nulle part naosapele makambo mosusu eza lié na théâtre te mpona mémoire ya moto akufi. Donc je pense que après baobsèque ya mama tokovanda tokosolola dans l'ensemble oyo tokozwa lokola compromis. J'espère que tokozonga kaka na nzela ya média tokolobelango kaka tokoloba na biso perte eza nano énorme eza vraiment ya monene mo tozo tant de bimi kake epa bato biso mpe bato tozalaki na ye eyeleka te mposa oloba makambo mosusu ezali mais après même si tolobi yango motu dasa kei na ye c'est pas la peine motu déjà kei na ye cordon yo ozalaki proche ya mare esalaki yo ndenge nini koyoka message ke mare atiki biso mpe ekutanelaki yo wapi? ya pasi po 3 ou 4 jours avant tozali na mama nazali na salon awa nayaki epa na ye naye kotala ye babelenga même montre olamuka na ntongo babengi yo balobake Caroline akufi yo moto oyebi ye c'est compliqué directement nakoti na numéro na ye namoni aza en ligne nabengi moto mosusu nde moto aoyamba abisangaki cordon mama Caro akufi. Omoni souvent tomonaka na biso baartiste bakufaka ebele mpe bakufaka tomonaka na biso yango mais sikoyo nde tokufeli moto oyo aza proche artiste oyo aza proche na yo to comprendre en fait ndenge bandeko na mosusu bayokaka. C'est très compliqué, difficile à avaler, difficile à digérer. C'est très compliqué je te dis. Très compliqué. Ce que ça dit, belaki, toyebiki azobela, tokende na hôpital, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, toko comprendre que nzambe asali na ndenge ya moni ke fosa. Kozala mutu boye asalaki live na 19h, bato mosusu basololaki na ye na 18h, akepa boti bien, amemi mwana na ye, asambeli mpo na mwana na ye après akufi. Donc aka mo pasi eza pasi mingi boolanda biso eza esengo te même ngai oyo naopresente naza na basouvenir na ye ebele donc naza kutu na makasi osimba micro te mpona présente mwa émission oyo aseli nga na vie donc eleki meme ebele cordon owumeli na mare soki totali ma Caroline na bane bosali kotia 10 ans eza mokie basouvenir nini ya malamu oyo yotikali nango pa mare bien bolamu nini oyo asalela yo un jour so ofandi boye eganga pana yo bolamu eza ebele bolamu ebele basouvenir ya monene nazwi mpa na ye
niveau professionnalisme azalaki na souvent ezalaki odirige film osurprendre na tableau moko oyebise mama awa okoma liboma ayebi une fois tosala filme moko ya biki rouge akoma liboma akomi liboma tozalaki na président Gingombe na ndeko moko Rodriguez atalinga yabi éloge bamere oyo oza pena cope na bango oza cope na bango nayebi se barépéta tellement trop yango mona fo basala babiloko na bafacilité azalaki tellement professionnel que rôle elekela ye na monde na ngango te rôle elekele na monde nango azalaki sympa epuis soki eza na eloko na sepela nango epa na ye azalaki mpenza moto ya minene te soki eza mposo osala ne video bosa video soki eza mposo okanga na foto bokanga na bino foto soki mpe eloko akolia eza bokolia na bino azalaki ne mpenza bien quoi bien ko moto vena akofana na ye donc ya banda komilakisa te azalaki ne simple azalaki ne komilakisa te ke ya mimona yanga na Caroline to ndenge nini d'ailleurs eza pasi oyo ekuta ntango ata komba président Caleb ovane bonde bato mosusu ezalaka na joue mpa nani to naza te eza pasi omona aloba komba Caleb eza na répétition eza même eloko bosala biso na sinar kaka boye te non atambola na bagroupe ebele omona président mpe azokritike baninga na ye baprésident bagroupe mosusu mosusu boorépéte azokritike président groupe boye oyo eza groupe ya motu boye te atamboli mwa bongo me epa mama Caro en 15 jours atena bapropos moko déplacé mpona président ya groupe moko bosongolo to pakala tamba moko te eloko na bénéficie mpa na ye abanda kotala plus ye afingaka ne bato te akritikaka ne bato te plus ye merci na bandeko boolanda biso totambola malembe kordo tozongela yo na mo ya suka namoni mpe bandeko ebele baza awa donc bonsoir excuse ngai tala kaka bato bapandi mpona landa bango Mazulu yo tobayi na mama Caro mwa mingi message oyo yokaki ntango opandi na ndako babengi yo président na yo présidente pardon mama Caro akufi esalaki yo nonde en tout cas douleur oyo nazokoka ndenge akosexprime yango te parce que mama Caro azalaki motu to ando travailler na ye azalaki présidente ngam na ndo lani na nsima azalaki vice présidente donc namonaki oka nde tojoue théâtre nayebaki yango te to bazoyebisanga ke mama Caro akufi naondima te nabimaki na ntongo nazalaki na telefone te bandeko mosusu baobenganga baozwanga te naye vers ba 14h naye place nasalaka na salon de coiffure cliente moko alaki nasala esuki azobeta lisolo mama Caro akufi mama atuni mama Caro wapi oyo mama Caro asalaka théâtre pa Caleb na sinakanga biten Caroline akufi te oyo te akufi donc azolakisanga na video place matanga eza bato baolelanga abita akufi te ya tournage naondima te donc nakondima o ntango prena ye komona video mwa président Caleb azoexplike bato ndenge Caroline ayaki na groupe na ye ayaki mwana mokebo na bonde esika nayakondima ke Caroline akufi donc naa na pasi moko nzambe ka moto ayebi noyeba nde nakoki koexprime pasi wana te nzambe azwaka lokumu bible elobi na circonstance nyonso tokumisa nzambe lokola aye nzambe moto apermete yango tozongisaka lokumu epa na ye tozongisa lokumu epa nzambe mama Zulu témoignage nini oyo okopesa comme mama Caro ndenge ofandi na ye otourne na ye témoignage nini oyo okopesa pa na ye basouvenir eza ebele ya ebele eloko ngai na bamane okomona pa Caroline abanda okanga motema te donc abanda osoutenir groupe oyo makasi so babi makasi ya makasi en plus abanda kolinga koyoka motu na problème te so oza na problème ata wapi oyo okufeli ata matanga yango eza wapi aoya so kocontribue pa ocontribue
azaki muto pena bana ko motiver biso pena makasi donc to perdre pena muto to perdre penza muto donc eza passe eza pasi moi message oyo ko lancer na ba fan na yo bien na ba fan oyo balingaka Caro moi message ko lancer pa na bango ya oloba nzamba pesaka makasi bango pe bazaka makasi mendeko mekai kotuna akordo pona groupe ezali nango mare mama zate ezaka ke toningani likamoko koyi na ndako eningisi biso me biso toaba na nzambe toyebi ke nzambe azali bafana na biso bakontinue ka mare mama zate oyo yatika mwa oyo moke enseignant biso tobandaka toujours kolakisa bango oyo mama Caro enseignant biso donc tozali. Merci beaucoup. Toza to kende malembe. Bonsoir ma bibi. Bonsoir Irel. Bon, tout le monde moi pas ces amis mais tozala makasi moi le loba pour ba fan au balandara biso ba comprendre que malgré tout de couper ma présidente mais moi message au pesa bango ezala. Na lingi na tuna mama bibi ndengo pa na ma Caro esalaki yo ndenge nini ntongo bayebi oke bibi mama Caroline akufi esalaki yo na ndeni. En tout cas jusque là donc on réaliser départ na été on réaliser en côté donc sango oyo ezaki le quoi kake na matoi na ngai le quoi jour na ka sango to mama na nga kufaki nazwa sango oyo na nzela na matonge na kende kota ser nanga téléphone sonné babengi nga bibi oza wapi nabi naza na matonge na osolola ah yo moni te nabi namona nini o otali na ba statut te nga ba statut na tala nini o ma Caro akufi en tout cas na koka ko réaliser ngote jusque là na réaliser ngote na comprendre eloko nini komaki po lelo koma boy donc non comprendre te liwa ya ma Caro e pasoli nga mutema donc ti lelo no lela no kanisa makambo ebele ba projet ezaki na no belé mais ba projet o ekatani avant ekatani pena avant ma Caro akena makambo ebele akena makambo ebele ofaki to continuer mais esili donc elo na koloba kaka nzamba pesa biso makasi na groupe oyo apesa biso pena makasi parce que Bible lobi c'est lui le maître des temps et des circonstances yem ta permettre et que maman Caro kende to se soumettre ka na volonté na ye to zongisa ka kembo matsanzoli ezonga mboka ya ye lo na koloba ka yango wana merci. Souvenir nini ya malamu zalaki nango na ma Caro? En tout cas ba souvenir eza énorme ebele so na lobi na bando tanga ngo awa donc ko silisa ngote aza mama oyo bandai ko motiver biso na musala oyo ye pena mutapesi nga goût pe courage volonté wana ya kosala théâtre azaki toujours pembeni wana mpona kosunga biso komotive biso abi na ebandeli ezalaka apasi na suka boyoka goût nango ntongo bobanda kolia mbongo ya musala oyo boyoka esengo nango tournage ya liboso pardon zonzinga liboso abenga ngai abi mama seki tournage ezali tozokende na lemba mpo tokende kotourne zala makasi so batie oyo tourne na mutu kobanga mutu te savoir faire na yo lakisa yango mpo bafani na biso en tout cas basouvenir na ezebe place akei nzambe apesa ye esika malamu parce que azalaki mama sociale ayebaki kolia na bato ayebaki kopartage oyo aye ya moki abandeki kozwa na bato nzambe akanisela ye ebele ata mpona ye te lokwa ye akei mofiske mpona bana oyo yatiki bolamu wana ekontinue kobatela mpe kobomba bana bona koloba bon eloko koloba yango wana. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Tomoni bino awa boye ebele sango nini eza nano awa juste toyeba sango toyeli eza sango ya pasi sango ya mawa ya kobungisa
moko kati na biso oyo azalaki mama na biso présidente na biso Caroline Ikwa. Yango moni biso toye awa toye na sango ya pasi. Donc mitema eza ya kozoka, mitema eza na bapota. Kobungisa mama eza facile te. Kobungisa mama eza pasi, mama azaka être cher mais topesika nzambe merci. Topesi nzambe merci. Ntango pande na ndako babengi yo Mama Caro akufi. Esalaki yo na ndenge nini? Nafanda na ndako telefone esone. Mama mifi abengai epesi ngai Divine Mama Caro akufi. Kati appel na gangi Mama Caro nabimi mbangu na kena ndako mosusu na zongi na côté internet na komona président Caleb apesa message que Mama Caro akufi. Ezala facile te ebujaki ngai mais nayaki kokende ti na kauka nde bisika penza nayaki ozwa confirmation que oui Mama Caro aza suna biso te. Nakauka bisika famille osangalela nde bisika nazwaki penza confirmation sûr que Mama Caro aza soute na biso. Mama Caro aza soute na biso. Nayebi ke eza pasi debe. Ozwa ntango jouer na Mama Caro tableau moko? Si tojoua na Mama Caro tojoua na ye tableau moko te mais tojoua na ye batableau. Ndenge bojoua na ye osanta nini à l'aise na tableau ou bien mal à l'aise? Très à l'aise. Mama Caro azalaki encourager mutu soki amoni oza faible. Malgré faiblesse na yo abandaki kozala na soutien moko azo fortifier yaya mon place bongisa ngo kende nango boye simba. Donc azalaki mama moko abandaki ko pousser batu toujours bakende ba avancer et non ba reculer. Ba avancer ba reculer te. Donc azalaki vraiment bien. Message nini ko pesa na bafani na yo na bafani ya Mama Caro na témoignage ko pesa? Témoignage à Mama Caro azalaki vraiment maman, azalaki social, azalaki ouvert. Donc Mama Caro azalaki atoza na problème moye à soutenir yo. Na nyonso oyo ya bandai kokoka bandai ko soutenir Mama Caro bandai ko lia na batu a occuper génération te. Biso to lia basani mona Mama Caro na ba tournage. Aotala te ke wa za mwana akoki pe kotia à côté maintenant. Ye azalaki donc soki oza mwana ye pe na tawana akomi mwana. Soki oza yaya akomi yaya. Soki oza mama akomi mama. Donc bola muneze belé. Merci beaucoup, courage. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Bon, tout le monde yo attitude na yo eza ya mawa makasi. En tout cas, courage d'abord. Toningi to tuna. Bino batu bosalaki mwa mingi na Mama Caro na groupe La Gloire de Dieu. Bopande na Mama Caro ndeni. Bato vande na bien. Mwana mwasi moko kotelemaka koyosa théâtre na groupe La Gloire de Dieu. Ezali mpona mama wana azopesa ngai elengi osala théâtre, façon de parler, façon d'être na ye. Donc azalaki vraiment mwasi moko azalaki bien, azosola bien, apesaka ngai elengi wana na bandimisa bana nanga so na osala théâtre naosala mpona mwa mwasi. nakene église nazosambela yala kuna namoni baye kosala groupe wana nayoki kaka ya koti na groupe. En tout cas nayokaki elengi ya okota mpe kotravaille na mama wana. Donc nayebi te nazokoka vraiment kodigere likambo te, nazoyoka douleur makasi esika nayokondimaki yanga mpe ya jour naokufa liwa mwa mwasi ezolobelanga ebele naokoka osupporte yango te. Douleur eza makasi, douleur eza makasi makasi. Merci maman, courage. Bonsoir ma fille.
Comment on a eu na raisonner mambo ebele mais courage. Na ligne ozala makasi malgré tout pas ezali mais zala makasi. Na lingi na tuna question oyo pa na yo po na yebi bozwa temps ya kofanda mingi na mama Caro. Temps ya kopartager mingi bopartager na mama Caro. Esalaki yo ndenge nini koyoka mama Caro atiki biso na sa mokilo? Ya nalamuka na tongo na bandu soko ya bilamba. Moment nayoki nzoto na bolembu makasi. Natie da bapanto na mai na bisi ba voisine ngabi nayoki nzoto na bolembu. Na kati bilamba ndatiki na ngai mami fi simplement ngabi te. Quand on commis vers 8h ngabi na lembi. Natiki na ngai na banda 6h na lembi nayoki bolembu. Na banjo kangisa babase tana okotsa na ndako telefone nanga sonné telefone nanga sonné ndeko mona kati ya groupe ya Mireille abengi ngai allo kitoko so yo ki voice na ngai rappeler nga babi makaro akufi na ganga ki makasi na beta ki tri makasi même bato na biso bakoti mami fini na bandi kolela na bi non c'est pas possible ton na koti maman na bengi cordon makam ni na oyoka cordon bi oyo zo yoka ngape yango na oyoka na bi no na bengi sempa ko na bi sempa ko makam ni na oyoka sempa ka le bi mi faisait un solo makaro ko fina ba kufeli wapi abi na tropique l'hôpital moka na tropique na bima na zwi bilamba na lati na sokolité na procédé na bandi ko yunga na tropique na moni hôpital te na bengi sous sempa ko ibisinga bakye mabanga na landi na mabanga babisi bakoti ko nde na yoko suka tina terrasse na ye donc sango na oyeba te nazoyeba te eza yango ya solo to eza ya lokuta donc nzambe kabuta yebi ti sikoyo na okoka odigere yango te na ti tovandi awa ngai nayebi ke nayaka awa so na ye tournage mais koya mpo na sango to wana yango na oyeba te nayebi te donc nayebi te oyebi te mami fi ozwi mpe temps ya kotourne na makaro tableau moko ebele na tourne na makaro batableau ebele donc na batableau nyonso na bando tourne na makaro ava tobanda azalaki olobisangaka eloko moko ya mifinanga na confiance na yo sakala nango ando oyebisanga batableau nyonso soki kaka na tour même si na ye te mutu nyonso na tourne so ye aza pembeni na oyebisanga ya mifi j'ai confiance à toi sakala nango donc makaro atiki biso na passe courage mami fi courage tozo continuer elongo na bino to continuer toza ebele bo comprendre biso o tozo sola na bango eza bato batravaillaki na makaro groupe moko la gloire de Dieu na mukuse babanda benga ngo CGD makaro mtu akambaki bango comme maman présidente donc douleur eza makasi ya kolanda koyoka ba message na bango. Bonsoir maman. Bonsoir. Tomoni bino bofandi awa toyebi ke passe ezali en tout cas tout partager passe longo na bino nalingi na tuna message nini oyo yo kopesa non na bafani na yo o batali yo na groupe CGD ya mama Caroline nayebi te message nini okopesa bango d'abord. Noyebisa bafani na biso bazalaka na courage engelo batelo kwa makaro aza te balemba te bakoba kaka tozalaka nde tozalaki yango na koloba esalaki yo ndenge nini ntango oyokaki ke babengi yo mama Caro atiki biso na sa mokili esalaki yo na ndenge nayebaki yango kutu te mpo nakangai connexion nayofongola connexion na mosala ba 13h nde naomona message ya Mireille nazwi mbamo telefone na déconnecté nakangi telefone bamoko to nazongi na ndako ba 16h nde nayofongola siko mpo navandi vraiment nayofongola nazomona bapele
esenga lokwa mo émotion mo boye naokai passe makasi naokai vraiment passe namona kaka lokwa agende ezalaki mo bosala moto akufi na tournage mais ntango na ye longwe ndako na ye awa nde na confirme vraiment ke mama aza te ozobeta ojoué na makaro nazwi temps 2 fois tojoué ne 2 fois na église tojoué ne 2 fois lokwa nga petite sœur na ye message nini eatiraki yo ntango ozalaki nini na tableau façon ya rejouer na ye façon na ye veut dire aza mpena mama soki apesi role ya mama aza mama nga na apprécie kaka kojouer na ye kaka façon na ye malamu merci beaucoup mama toujours ouais vous comprendre biso bafani na biso ya Caroline Equati puis vous comprendre biso eza musala na ngate mais nazosala intérim mpona mama oyo atiki biso oyo bayebinga nga naza na nsima caméra mais naosala mosala comme journaliste vous comprendre nga botenir nga rigueur te bonsoir mama komona biso nyonso tofandi awa na salon Caroline eza nao nini en bref toye mpona sango ya mama na biso Caroline aitsa mwa mpo mama na biso Caroline oyo atiki biso oyo azali lokola présidente na biso na groupe théâtre na biso azali mama moko nayebi te façon nakolobela na bafaçon na ye azalaki vraiment mama mpona nga so nga nakoma kosala théâtre bato bayebanga eza likolo na ye donc na bandaki kosepela na ye façon de parler na ye façon de vivre na ye na bato yango nde epusenga ke nga mpe nakoma kosala lelo théâtre okoma kosala lelo théâtre depuis kota groupe CGD ozwa mpe temps ya kojouer na mama Caro nazwa temps na joie na ye 3 ou bien 4 fois apesanga bando opesanga barole moboye oyebisanga bando benganga ya Mireille nga mpe na banda mosala oka boye oza na eloko mo boye so omipesi bato babando benga yo bato babando okumisa onde lelo baokumisa ngai donc azalaki vraiment mama bando opesanga makasi ya kojouer mpo lelo mpe nabima na tv bato babando omona ngai témoignage nini oza nango mpona makaro amba témoignage ebele sona naloba eleki toyebi eza pasi tozolela makaro na bamisala na ye oyo asalaki tozolela makaro mama ata mwa ya moke bafani nao bayoka makaro azalaki mama mo boye naokamwaka mpo liwa na ye kamusinga kokufa ya samedi oyo akufi lendi nazalaki na ye comme d'habitude nde na mesanaka kotungisa ye na balive nayaki ntina salon awa nde eloko nazwaki meme epa na ye nao nalati yango te naokoka ata kolata yango te eloko naoteka yango $22 me nga nayela ye $10 ntango nakomi ayebisinga osala boye mpo ya nini ya mirenga bya mama pesanga kaka apres ntango atelemi atuni nga nde natelemi boye omonanga ke naza na zemi apres na seki nga bi mama ezomonana nayebisi nga bipesanga ndo ya seki abi nga napesa yo ndo ya motu lokola yo natuni nazala ndeni abi ozalaka likolo tosuki wana voilà mon courage mama toujours continue longo na bino tosala mosala toza na ya bebo oyo mama Caro abandaki kobenga toujours ya bebo na nga baoyo bayebi toza na ya bebo bonsoir toyebi ke eza pasi mais courage yaya
esalaki yo ndenge nini ntongo oyokaki ke moto abengaka yo ya debo na ye atiki biso esalaki yo nao ndenge nini ntongo oyoka esango? En tout cas bafani ya mama Caro bocomprendre biso eza pasi mais toomeka mwa kolobisa bango moke moke même ngai oyo nasimbi micro donc naza kaka na makasi etake mobali naokoka te oyo atiki biso aza trop cher ya debo courage mama loba te mwa liloba moko bafani no bayoka yo. Franchement, nakoko loba mpona ntango nayoka nouvelle parce que na bando obongama mpona ke epe matanga mosusu misi wana mpona na telefone te telefone nange ebongaki nauti osokola nalati kotoke matanga namoni petite sœur na ngai aye ayebisi ngai Debora namoni eloge alobi abengaki esi makaro akufi ngai esi makaro nini makaro akufi wapi oyo makaro a présidence ya bino akufi ngai nayebisi abeni tika no tika baje wana azwi akoti na page alakisi nga ndenge Gordon eloge atiaki bavideo baposte bafoto na ye wana nga alobi makaro akufi donc elekelema moko nalateka deja bilamba nazwi moko tisaki na nga na bimi na se dirige ntina ndako na ye kuna na kimwenze esika koma na banzi otuna nimero 15 parce que non nakoma kuna te nayokomba oyolakisanga mpa ndako ya makaro ator nakomi nakutaki bato mosusu bafanda ya libanda nakutaki ndeko na ye moko na bato kaka ya voisine na ye wana esi bango apa makaro wi directement na yo omona jeune fille mo bazala na ye wana bimi na lupango natuni ya ça va comment mais c'est nouvelle nini est-ce que makaro akufi ya solo abina nga wi ngai akufi comment abi je ne sais pas parce que vendredi wana tu peux totana samedi na lotaki na loti makaro nakela ndako na ye nakotala ye to nakotala ye nakutaki basani na ye libanda et puis nakutaki suki ya kofongwama to nakutaki suki polela abi bon makaro suki ne salite bokwani abina kasi po linga koyoka nga suki te ngana esi kasi ngayo lelo na ye na okanga suki na bandi soko kozwa basani na luka na bongisele basani puis na esi soki na yoka nga suki na landi tina kati ya ndako po ndako nena na poto pende na mona kionga na ndoto directement na koti na kati ya ndako na moni avai na canapé azwi makolo amatisi na kiti directement na moni mwa moka ya laleli na likolo tanga laleli na likolo mona esi makamaka mwana alaleli oboye yango nini oza eze mobota mwa mobali aseki albert nange lo motema moko na sutuki donc soki peta obondela te na kompona pete nandi na oto kosokola yo zama moko nouvelle ke makaro akufi na bisiki yango makaro alekinga na ndoto na ngai ou comment donc nakoka kosupporter sango te nazongi su na ndako après un moment naki esuze pa bango kuna na kauka donc a journée wana na izongi su kuna na kauka besi biso bakesi ya internet bito zeti batu boya ondaki na ti ba 17h ba 18h na ye nazongi na ndako donc sango makaro nomona oka lokola film moto sala ke makaro akufi parce que dernier film moto te ko sala ne azala puis azala mama na azala mama na akufaki na banda kolela donc namoni siko image wana mtrezogi ngala nini to besinga nipela makaro eza pasi courage ya debo courage tozana makati awa moto amesana kosala barole ya kiboyi soki makaro azala patron na bapiese nayebi ke eza pasi bandeko bocomprendre biso eza pasi tozomeka mwa kosola na bandeko toyeba bolamu oyo ya makaro asalaki ekangaki na miso ya bato. Bonsoir makati. Bonsoir papa. Tomoni awa oye na salon place makaro abandaki kosala makambo na ye ba business na ye mpe na bapiese ebele oyo bato bakotala makaro abandaki kozala toujours patron na yo. Message nini kolanse na bato? Esalanga mpasi makasi na mama Caro nde tozalaki na ye ando ebisanga bino wakati maro na opesa oyo ya kiboyi oyo bandeko ebele babima oyo bayebana babimaka na role ya kiboyi
koyoka yango soni te kobanga yango te lingana nabimisaka yo na ndenge akiboyi oyo kobima ata bazoseka yo ozalaka mwa mosala ndima à travers wana te nazobenga yo nazotinda yo nazobimisa yo okoyebana elekela ngai naomona oka lokwa ndoto sanga ngo mpena nde babisanga ngo kilo sanga ngo somo yango mpena nde naovivre naomonako nde tosa théâtre makaro akufi nsima akolamuka basouvenir nini ya malamu oza nango envers mama Caro? Basouvenir eza ebele baconseil aza kopesa biso baconseil basouvenir eza ebele papa eza ebele oyo ata bato balobaka soki moto akufi nde bakomoloba bolamu na ye mabe ezalaka nango mai oyo tolukaka bolamu eza ebele makaro babolamu ezalaki ebele alembaki biso te ata matata ata nini ere nyonso akopesa biso baconseil ere nyonso akoloba na biso donc aza kosupporte biso na nyonso. En tout cas, merci beaucoup. Toujours continuer, tout ça, car le monde a bandeko. Tout ça, bandeko. Bonsoir, maman. Bonsoir. Moi, voir Batuba, Yokayo, Baolanda, yo. Tout le monde a offendu, a sangoni, les anonda. Toza apona sangwa matanga ya Makaro. Makaro est présidente na biso. To apprenait une nouvelle. Et puis les autres lieux awa. Bon, toyebi eza pasi maman tolingi toyeba ozwa temps ya jouer na Makaro. Oui, nazwa temps ya jouer na Makaro puisque moi déjà tant na longwe groupe Simba je crois depuis 2020 na vandi na Makaro yo yebisanga Shafiko oki ofanda boye toboma zongela mosala na église groupe ezali yaka tosa mosala et puis tojoue na yeba film asuka na jouaki na Makaro ezalaki ya Bobe Bobette Makaro azalaki mwasi ya papa na ngai si je me trompe pas oui film asuka azalaki mwasi ya papa na ngai et puis bon voilà on a vraiment eu le temps de jouer c'est ça. Le message nini ya tira yo tango bojouer ba tableau na Maman Caro? Pour moi je peux dire Maman Caroline d'abord pour la première fois nazana une scène nazala frustrée. J'étais très à l'aise. J'ai eu le temps de rejouer na ba ennemi sous mais avec elle au moins elle se sentait très à l'aise na scène aloba na ngai ko banga na te zwanga collègue et puis au moins on a bien. Donc c'est un peu ça. De joie naie à tianga l'aise. Yemoko kuto créer les zo formuler la ba piste de tu sens que non oui. Moi complicité de jeu moi ça va. De joie naie plus azaki maman na ngai et puis sous azaki maman na ngai. Sous azaki moi ça papa na ngai donc voilà. Message ni no kopesa na ba fan na ba fan ya Makaro. Bon. Et là, on a le bas, et ça que maman Caroline Nabiso accueilli, elle n'est plus avec nous. Mais Biso ba o to tikali to ça malam. Parce que si je peux dire, maman Oya Koufi, artiste Oya Koufi, elle avait tellement de bienfaits. Bon là, maman Caroline est tellement ébélée. L'église coûte le bâté. Pour moi, maman Caroline Nazalek a serre à l'église de Azalaki Kaka présidente, elle était aussi une maman pour moi. Et lorsque je perdis ma mère, elle m'a dit Shafiko, au moins Adrienne a kiei, on a peine nazana naza maman. Et à chaque fois nazaki na besoin et l'autre on a dit c'est maman Caro na 10h30, na 10h45 il faut ça là. Donc ata zaki musika le baleka na salon. Ata za Chine le baleka na salon mutunyo so kuta pesa et téléphone. Alors ba bien fait maman ezaki ebele na biso ba to tikali. Maman Caro est interpellée biso Azaki je sais comment dire mais Nzamba Luemba Yambaye Ayambaye en tout cas apé malaki mais Nzamba le roi permettre apé ça biso makas. Merci beaucoup, toujours continuer toujours bandeko. Bonsoir tout le monde awa et pas Maman Caro na salon.
tolingi toyeba ntango ozwaki sango ya mama Caro esalaki yo na ndeni? Sango ya mama Caro nayoki yango ebeti nga mabe makasi, nayoki yango vraiment coup de foudre moko nayebi te comment nakoki koexplike degré ya choc wana. Nayokaki mabe makasi parce que mama Caro à chaque fois so naye na salon awa tozali ane plus en dehors ya bamakambo oyo etali art théâtre tobanda osolola ne bamakambo ebele oyo etali mosala parce que nga atiaka peinture y compris salon na ye okotiela ye bapeinture korenouveler peinture ngani mutu na banda ya kosala yango ayesanga kutu réveil nde eza boye bateki déjà mais bientôt naokoma kote mosusu kaka yozalaka après une fois kaka na longwe awa na obenga opona total espace wana obando obongisela mosala na moi touche no esa bien donc moi ba projet bien ezalaki mais ya ko kaka souci parce que ekatani na nzela sans pourtant le réaliser isika na yo kapasi yango wana pe ya kotala mama o azalaki motia malamu lokwa makaro na ebite quoi makaro asalinga pasi ya no ebate so na ko expliquer décrash ka na ndenge mais nzamba zwaka lokumu parce que yene mtapesaka yene mtazwaka on ko lo baka yango wana ba bien fait les kebele so na ko ba so na banda ko lo bebele je risque ya kozala sous blessé plus fort que les cas où ezali sikoyo mais nzamba zwaka lokumu elekaka na kimi message fort okopesa na bafani na yo balandaka yo na Caroline Ikwa TV na bafani ya mama Caro o babandai kolanda Caro lelo Caro azate message nini kopesa bokopesa bango bilengi kaka o Caro bandai kopesa bango to tokolobani non arekufaka te elakisite kende mama Caro akeboye mosala esili te bacontinue toujours kozala wana baoyo babandai kosoutenir bacontinue toujours kosoutenir surtout na moment oyo ya pasi oyo nde ifo totala degra bolingo ya bafani wana so bakozala bacontinue toujours kozala na biso parce que ya bien ezali elakisite ke nde mama Caro akeboye nyonso esili te bacontinue kozalaka wana basoutenir biso parce que toza na mama moko ya douleur mais eza réalité yango wana bacontinue kolanda bacontinue toujours kosoutenir biso de près de loin on est ensemble on est là. Merci beaucoup. Bonsoir na bandeko oyo baolanda biso toza na artiste na biso fils. Bonsoir. Bonsoir. Tomoni awa ofandi awa tolingi toyeba mwa tofandi na sango nini oyo juste tofandeli awa? Beaucoup plus tovandi awa toza na sango ya mawa, toza na sango ya mawa ya mama présidente na biso na mosala oyo babengaka biso ya kosalaka ya théâtre tokufeli moko aza cher mpona biso Caroline Ikwa nde yango esali tose retrouve awa lelo. Merci. Tolingi totuna toyeba ozwa mpe ntan ya kojoue na mama Caroline tableau moko depuis okota groupe CGD? Oui, si c'est. Oui. Toujours na ye, je crois en écoulé. Tout ça là ka pièce moko boye bic rouge. Ngana zalaka petit frère ya mobile na ye. Grand frère na zalaka Guy Mongombe. Ya zalaka semek na ngai toujours na ye na rôle na pièce wana kutunde ngana nda hotel mais ba comportement na ye vers grand frère na nga comme ça nga kizengi. Nakoma lokwa kizengi na pièce wana toujours na c'est ça. Ba message fort ozwa na ye tango botunaka tableau wana eloko nini considéraka yo comme Caro? Bon, si on a na cadre de considération aza bon pas na ngai Caro aza lokola sœur dans l'église aza ma présidente nanga mobile na aza camarade nanga aza lokola mwasi nanga quoi en plus aza lokola ndeko na ngai ngapa nanga aza pena na mwa ba mélange ebele beaucoup plus sur de tourner sur moi faillite ezali ando yebsanga fils ye remarque ando salanga beaucoup plus ming endo zaka fils kota la caméra te
kotala caméra te soki ozojouer longolaka biso na caméra so mpe eloko eleki esili omona encourage nga te ça va chief ça va osali mpenza bien kota koencourage azalaki na yango eloko babengi kota simplicité azalaki na yango ye azalaki lokwa nde tobengaka mama sociale quoi na ndenge ya koflate te ou bien na ndenge ya koloba te azalaki mpena mama sociale partout ezala na mosala théâtre ezala na ndako ezala esika avandi na famille azalaki mpena mama sociale azalaki mpena na likambo ya motu te peut-être na sens oyo nakoki kolobela azalaki mpenda mwana mwasi moko mpenda ayebaki kovanda na bato oyo nakoki koloba yango wana message no fort na bafani na yo oyo balingaka yo na bafani ya mama Caro message na yo okopesa bango mama Caro atiki biso na misala na ye kofi te mwa message oyo okopesa bango bayebi message na ngai soki nakoki koloba mpona bafani na ngai beaucoup plus mpona bafani susu ya mama présidence na biso bolemba biso te surtout biso baoyo totikali parce que atiki groupe eza te ki aza na groupe te groupe na ye quand même namoni bomoni bazwi moko na moko bainterview groupe na ye ezali baoyo bandaki kosoutenir ye balemba kosoutenir biso te oyo bamoni baa na mposa kosoutenir biso nimero ekozala wana bokomona okobenga soki après matanga obengi biso totiki mosala te atiki biso na nzela ya mosala oyo abandaki kosala na kosenga mpenza beaucoup plus bafani ya mama Caro jour ya matanga partout oyo boza na ville ya Kinshasa meme oyo baza na baprovince meme soki baza mpe na poto alingaka mama Caro ikwa isaji afuta transport aya kokabolama wana na biso ekozala mpenza esengo ya mingi atiki biso na choc surtout nga nde nazawa nde nayokaki jour aliwa na ye le samedi là ça fait mal esala inga mpenza passe même ti sikoyo naza na douleur oyo nakoki koloba yango wana bafani bolemba biso te bozala na biso mpenza merci beaucoup. Bon, merci beaucoup tozali na papa Abi. Bonsoir papa Abi. Bonsoir. Komona yo boye na raisonner susu pes o nga moko na filmaka Abi akomaka kizengi na o raisonner susu mama Caro na pesi wana bango mibale na Abi bapesa biso le meilleur yabi esalaki ndeni koyoka message ya mama akufi atiki biso. En tout cas vraiment un message wana ezalaki lokola nzube na motema na ngai koyoka mama Caro atiki biso namonaki on lokola filme alakanisa kutu eza tournage peut-être na fait un tournage mama Caro kolamuka na nzoka nde ezalaki ya solo mama Caro atiki biso vraiment eza pena mpasi ba souvenir ya malamu ozalaki nango avec mama Caro na ntango bosali na mama Caro. Maman Caro pena ba souvenir les a tellement belé aza maman moko bien maman moko ebi ko vana na bana alinga raté mutaza stressé maman Caro na raisonner na tournage asuka auto jouer na ye ayi akutinga na vandi libanda na fandi ka ngamo na ofina téléphone to ninga abi pourquoi tu es comme ça nabité maman na vandi na rabi non nga ninga boité na ninga artiste azalaka chaud boujaka bisika baninga bazali yaka tali solo vraiment aza maman moko bien alingaka te moto azala stressé en plus na tournage wana suka apesanga chaînette moko sur scène chaînette wana tosisi scène na ye nazongitela bisinga non nakabeli yo esalanga mpenza bien moko na kati ya motema kozala na mama lokola mama Caro et aujourd'hui nzambe asali posa ya motema na ye Nzambe asali posa motema na ye message fort oyo kolanse na bafani na yo oyo basepelaka na yo na ejoueli na yo na bafani ya mama Caro lelo mama Caro aza lisusu te message nini oyo kopesa bango mpo bayeba mosala ekokontinue o pa mosala ekokufa te balobi artiste ata kufi baomona kufi mais misala na ye ekufaka te artiste aza toujours kati na biso misala ekokufa te parce que mosala mama Caro atiki eza mpena mosala moko nakoloba éternel parce que ata biso toza te mosala toujours ekokontinue mosala ekufi te mosala ekokontinue toza toujours na mosala malgré mama Caro akei
atiki biso elobi te ke soki mama Caro akufi mosala ekufi donc mosala ezali mosala ekontinue na bafani to balingaka mama Caro balingaka groupe ya mama Caro toza toujours wana na mosala botika biso te bokontinue toujours bosoutenir biso ndenge bosoutenaka biso osala biso. Merci beaucoup. Bonsoir maman. Bonsoir. Comment on a eu na matanga ils ont rappelé ni bon wana matanga vraiment na souci ya makasi pe na ba regret ebele po akufi aza mama présidente na nga donc natikala komona nanu moto motema monene boye to babi moto azangaka mabe te mbe mpona mare ata nga navai na ye nazwi mabe moko na ye ti donc na mesa na ye kobengeka mare eya nyonso napusa na pembeni na ye donc azalaka na souri na monoko na ye donc jamais azala na kadra azabema mama mpona ngai. Merci beaucoup, merci. En tout cas, toujours qui t'a sur la nabino, toujours qui t'a sur la nabino, tu limite pour tirer na cordon. Bah oh bah faire na biso, oh bah sepelaka na musala mama Caro, bah oh bah sepelaka na groupe la gloire de Dieu, na mukuse en cirque CGD. Vous soutenir biso. Ouais, vous soutenir biso botika biso te mama Caro atiki misala atiki groupe atiki bana ebele na groupe oyo azana posa ya kosunga oyo azana posa ya kocontribuer un plus numéro eza wana okobenga okosola na bakambi oyo batikali na groupe awa tozoluka to clôturer na cordon na minute oyo mutu aza disponible mpona kolandela makambo ya mama Caro groupe la gloire eza cordon mwa message fort okopesa na bafani ya mama Betty ikwa Caroline message nini okopesa bango po bakoretenir na moment oyo toza na matanga d'abord toyebi ke après matanga tokoleka lisu topesa message nini okopesa fort mpona bandeko baolanda biso. Merci. J'espère que tout le monde a landi bandeko oyo mama Caro atiki lokola groupe lokola famille artistique na ye ya mibale après Sinarc. La gloire de Dieu vivra bien que maman aza te. La gloire de Dieu pour continuer pour œuvrer. Pour yemoko tango azalaki son problème ezalaki groupe oyo ezala vraiment la gloire de Dieu. Azalaki chrétien, azalaki na église moko, azalaki na ye vraiment. Je pense que ce que c'est un message faut lancer na bandeko. En tout cas, je sais que c'est toujours compliqué. Quand on leader a confié même Bible on frappera les bergers et les brebis seront dispersés. Mais là, Nzambe, to vivra mutu Nzambe, katikati Nzambe, suka Nzambe. Le maître des temps et des circonstances a décidé autrement. Indépendant de la volonté de biso de l'ingaki maman Zala vraiment Azala. Si ça dépendait que de nous, en tout cas, moi on a biso na souci à maman et fala ça. Mais Dieu a décidé autrement. Il y a un Sara, il y a un Zouye. Cela n'empêche ceux qui ont sauté dans bino, dans maman Caroline Tiki, pour continuer vraiment comme ça. Elle dépensait beaucoup franchement. J'espère que vous filmez elle dépensait, elle film alors comme on a 800, la film 1700, 1400. Elle dépensait pour nous. Na ndenge moko ya osakana te ndenge moko osakana te nayebi ke chaîne ezali talent ezali atikeli biso mosala vraiment na maboko après vane ntango nga nakomi cordon atikali biso kokoma filme moko te nyonso nga nakomi kokoma yango mpo alakisaki mosala atiki mosala alakisi mosala na biso tokokoba kokoma en tout cas Nzambe alola abondo mitema na biso ndenge balobaka oye nde moto aza na makoki ya kobande mitema oyo ezoki vraiment tozoki
mais toyebi ke nzambe aza toza bana na nzambe totikali bana na nzambe yango wana. Merci beaucoup boyoki message oyo Cordo atikeli biso bandeko toujours répéter oyo aza na posa kosunga asunga botika biso te même ngai oyo natelemi naza simple caméraman mpona bandeko filme bafilme nyonso Mama Caro donc naza na mpasi kosunga biso toza na ebele ya kosala mais sauf financièrement ekoboma biso mais elongo na nzambe tokoba en tout cas topesi bino bambote bato mama alakisaki biso bandeko na ye oyo bandeki kosunga biso na banzonzi nkoya kopreste na biso beti mama Melina mama Teresia bango nyonso wana babandeki vraiment koya eseki ata na absence ya mama soki tobengi bango baza bamama na biso bakoya mpe kaka lisusu donc c'est un peu ça. Merci beaucoup toyoki message à Cordo en tout cas bye bye.